mais on peut se faire question que na lobi na zo répondre. Oui. Archive oyo et sambisaki Fumukimbangu na ville ni na Belgique. Ça va caper moi ba recherche. Non, bon ça va. Ça va on peut sabiso motif retenu arrestation ya Fumukimbangu. On peut sur antenne. Na banza na lobila kile au dès le départ que to yom to kabola ki camp awa ya 3 camps. Quand ya bato bandimaka Kimbangu comme prophète Mvuluzi, quand ya biso bato ndimaka Kimbangu c'est un disciple comme tout autre disciple. Na quand ya ba naître. Bino kana bino za si basé na ba mikanda oyo mutu a commis avec plein de corruption. Moi je vous avance avec deux phases. Na côté ba mikanda qui est ba recherche, na côté spirituel. Raison Kimbangu bakangela qui est, il y a une autre chose. Jugement c'est une autre chose. Jugement Kimbangu elekeli na mbanza ngungu. Raison ya mbanza ngungu ezalaki un des deux. Ou bien Kimbangu rentre dans son village ou bien il continue en prison. Kimbangu avait demandé envoyez-moi en prison mais je ne peux pas rentrer pour faire ce que vous me demandez. Ce qui va raison sous ezali, il y a raison indépendance. Raison indépendance et yaki. Raison indépendance et raison et yaki. Nazo linga na zela nano bino boya pona suka na pesa bino pourquoi indépendance ezali pe pas indépendance yango dernière raison sinon que pour vous dire la vérité ce qui me boyo ka raison na pesa on ka siko pona éviter ce yo ka tanga ko mbo sala le Congo n'a jamais demandé l'indépendance. L'indépendance merci indépendance na koya mais je me réserve Kimbangu n'était pas arrêté à cause de l'indépendance. Na boa kili bina déjà et peut-être toza koya matondo mingi vraiment Zabwana salamu makasi ya kosala pe moi ba lecture de l'histoire ya kotanga de gauche à droite et kosala pe moi malamu mingi tokozonga na lipanda matondo mingi lobi pe moi ebele to personne bande ko mususu bango pe baloba pe to moni de kozumela lobi pe na note vitakanga lobi pe na note ekumani weti ya lobi na note mbutanabi yewana alobi yo zongiseli ye palinga zwana no moi loko muke yo bimisi wana po ete akoka solo peta ko pesa yango na plateau tozali autour d'une table tozali ko pesa moto na moto maloba po ete akoka ko pesa makanisi na ye ezali atoza ko kabola makanisi na sepela ki na ndeko bolengo alobaki ete bobenganaka bato oyo bazali koyana ba idée différente na binote biso tobenganaka bato te. Donc, ezali débat, ezali partage à connaissance. Au fur et à mesure que batu bazali koyo kapé bazali kokola na connaissance na bango. Ikambo yo sengi ya débat, butanabe akimaka débatté, butawecha akimaka débatté, vitakanga akimaka débatté. Aussi longtemps que yoko sepela ozaka bango na débat, radio ezali toujours à disposition na bino. Donc, toko organisaka toujours débat pour que bango bakimaka débat. Il ne fuit jamais le débat parce que bazali sur na bango moko. Alors tous les canons na lombango na epa puta na bilo kombo muta na bilo kombo yo lingo réagir moi mukepo to le kwa ekumani wechi yo bibori muta na bilo kombo. Matondo mingi na kubandana kosenga bolibisi na papa na ngai ekumani wechi na vitakanga dompe na ndenge te na fili susu maloba po ete na yebi ete bango pe mitema ezokopela sekopela po ete bakwa kosopa oyo eza kati na bango ya solo na komeka kolanda papa na ngai moke po ete nalingi te bato bakota na bobungi bandeko balandi oyo bazali kolanda biso na ntango oyo à travers le monde ntango mfumu Kimbangu azalaki en vie abandi kosala mosala ya azalaki kosala ezalaki kobikisa milimo ekangamaki na maboko ya bandoki bao bakufa Kimbangu azokolamusa bango bao bazalaki na baproblème na bango na bandoki bakotaki na makambo makelemba Kimbangu azali kolibere bango alors que bandoki bakotaki pasi misuni ya kolia ezali lisusu te parce que batu nyonso to bakomi kokende kobikila na nkamba. Alors que bandoki nyonso bayokanaki esika wapi base décidé ete na butu wana bayako boma Kimbangu. Kasi tangu tongo nango etanaki Kimbangu alobi na batu bokende na bandaku na bino oyo nyonso komona aza toujours na pongi alors que oya kozongawa bakende bamona batu nyonso tu na bandaku patata banoko banankazi balala bapongi
mingi Kimbangu alobi boya na kende kolakisa bino bisika bazali Kimbangu amema bango na zamba bakomi na zamba tuni bato eske bozomona bato balobi tozomona eloko te Kimbangu azwi mabele abwaki likolo bato miso efungwani bamoni bandoki nyonso na zandu na bango bandoki bakangama kao debu bato nyonso bamoni bato na bango ezalaki likambo ya kokamwa Kimbangu akangi bandoki kao debu alors que Kimbangu alobi na bango boye bino bolingi bosakana na ntuma tatanzame mpungu boko yoka te na misala na bino ya mabe me likambo te ngai na yete pona silisa kindoki sima na ngai ekozala na moko profete moko akoya oyo akoya pona koya kokombatre kindoki akobanda kolala na moi pe akobanda kosala na butu musala na ye kopanza ba avion oyo bandoki batambulaka na yango na butu Vraiment tozali kokamwa mingi tozali kokamwa bandeko komona ete na kati ya bato oyo bazali kotanga kombo ya Papa Simon Kimbangu bakomi kose comporter ndenge kaka ya bana ya kuluna bandeko babolingo tozali koyebisa bino ebongi malamu ete botika koitilizaka kombo ya basantu na makambo ya bozoba soki bosali attention te bino nde mutu bokofingisa lisusu kombo ya Papa Simon Kimbangu na bamboka oyo tozali oyo nyonso bazali koloba bozoba na kombo ya Papa Simon Kimbangu bazali komilukela bamalédiction sake bamiyeba epe eloko tokamwe mbala ya liboso nayoki eloko yo pe namoni ete papa oyo azali kimbangiste te azali nde kolinga kofofile na kombo ya bakimbangiste ozonga bazongi Kimbangu abengisa bikeko nyonso oyo aza na ekeko oyo aza na nzete aza na nini oya nango awa oyo aza na mfungu aza na eloko nyonso oyo asalaka oyo ebotaka puissance boya nango awa bato nyonso baya nango Kimbangu alobi ete c'est vrai que biloko eza mayele tata nzambe apesaki na bakoko na biso alors que na ntango ya lelo bino bato boza nango boyebi kosalela yango te bokomi kosalela yango mpona komiboma bino na bino bokomi kosala yango mpona kosatakane entre bino na bino alors que na mokolo ya lelo tozodétruire biloko tokotumba yango tikino nlongi akoya kolakisa bino ndenge nini kosalela biloko oyo me bandeko baluba bazali na kake soko kena kisasa chaque période ya mvula bazangaka te kokufa na kisha kake me kanambe aza kuna bazokokoboma ete na kisha kake me bawande baza na kongo bazokoboma bango na bakake te biloko oyo biso toza nango tozoboma na biso yango wana il faut tozwa nanu mateya avant tozala en possession ya biloko wana alors que soki otali bafoto ya Kintwadi otali bafoto ya Kimbangu na bafoto na yo komona simba kombo Kintwadi insigne ya Kintwadi même ya Kimbanguiste actuel okomona lindalala ya mbila Kimbangu inspiration na ye makasi ebanayi kobimilaka na ntika mbila mais comment Kimbangu koloba na bato komelaka malafu manzambu te bakoko na biso babengaki yango malafu manzambu masanga ya bénédiction tata nzambe mutu asali yango alors que Kimbangu aya kointerdire eloko oyo tata nzambe asali mais nani abakisa mungwa na nzamba nani abakisa pilipili na masanga nzamba epuis toloba yango masanga nzamba ezalaka malafu manzambu masanga ya bénédiction Kimbangu ne peut jamais interdire masanga nzamba parce que yete mutasala ngo eza lokola Kimbangu azoko interdire bino komela maite nzamba oyo tobengaka nzamba mese nzambu eza masanga tata nzambe asali bamelanjaka kwe eloko te koma tata nzambe asali eloko Kimbangu apekisa nzamba Kimbangu apekisa likazi alors que tozoloba makambo oyo toyebi te ntango Kimbangu azalaki na prison Kimbangu soki avandaki na prison avandaki wana mpo akende kofuta masumu ya moto mwindu ma avandaki wana te parce que akokaki kokima te etango Kimbangu azalaki na prison mais allait demander les enfants les 26 bana 26 bakuyebisa bino ke même Kimbangu ntango azalaki na lubumba
Lubumbashi azalaki kobimane na nkamba abandaki kobina mama mwilu abandaki kokende koteya kimbangu voire même azolata même posa mundele azo kobimina bamindele na kati ya bareunion na bango mais il était en prison na ye mbala liboso nayoka ete ntango bakendeki kozwa nzoto ya papa Simon Kimbangu alobi ete okamwa bandeko oyo kaka mpenza batémoignage sans vie yango oyo batémoignage sans vie ayuti koloba lisusu nini ntango bamindele baza koloba na bato ya papa Simon Kimbangu mpona nini bato na yo baza koyemba kaka banzembo na biso ya bamindele alors que yo olobi ete ozali inspiré na molimo mosantu papa Simon Kimbangu aye koloba maloba apres bamona kaka likolo ya nzeta mbila banzembo ebandi kobima kokamo bandeko kokamo oyo mpenza ndenge